mikolo solingi osabone obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Amen. Tous allons le Nzambe dans Genèse chapitre 2, dans verset. Genèse chapitre 2, le verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Yahweh Nzambe asali mutu na putulu ya mabele. Eloko liboso simbi motema nanga eza Yahweh Nzambe asali mutu kaka te mais asali na poussière ya mabele. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. A soufflé na zolo ya moto mopepe ya bomo. Eloko mibale sepe singa souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Ya misato esalinga subolam pe esengona mutema po ememangana yeba nani naza ezali Bible lobi nde moto akomi ekelamo ya bomoi. Nde moto akomi ekelamo ya bomoi. Amen. Merci l'église autocorfane. Papa, maman, frères et sœurs, nazali sengwamo na ole onanda kwa Nzambe. Objectif ya préparer yo pour na lola. Vous savez, okoza na posa moko ndengo zana na nekoksamite, ozole la Nzamba pesa yango Nzambe impossible ezala te. Nzamba zana nyonso tobenga ke Nzamba makoki nyonso. Et surtout, biso ba otondimela Yesu Masia Nazareth, Bible lobi, tout a été créé par lui et pour lui. Pour ça, motema nondengo zawana ozana ngo Nzamba zana makoki ya opesela mobiya. Likambo zana ngo posa lelo. Ezana bateau déjà si bazula ngo solution pour Nzamba zalaki na makoki ya opesa bango. Et c'est Dieu là jusqu'aujourd'hui. Azana makoki. Azana makoki. Ya kopesa peyo. Tant mususu mona foi et comment ça la faibli. Pour ça tant mususu ko semble les aussi là. Tant mususu peut bien aimé dans le Seigneur. Apostasie précoce otobenga bando ya foi c'est salami na ndeko mususu tant mususu occasion par hasard. Ya kozala na église, toi kolanda biso na télévision na moment où Nzamba ko permettre yo o mona biso na moment. Tant mususu sambela atotie télévision par hasard na de la foi TV. Oye église tant souhait ko accompagner na yo mutu mais jisekana kendeka ko tika ye mais tu n'es pas venu pour la prière à cause de la déception oyozui à cause de komona on dirait Nzamba zo sala te katikati na yo. Mais bien aimé dans le Seigneur, na lina memona mateya moko ya interpellation topé ya rappel na tongo na lelo lokola frère na yo lokola ndeko na wa mobile on a telemi liboso na yo na tongo lelo et ça le la pamba pona yebisa o bien aimé dans le Seigneur que tokoyi kotika Nzambe te po ba posa moto za nango nene koksamite tokoyi ko sala bando ya foi te tokoki ko lemba mokilité libanda ya volonté ya Nzambe c'est parce que toi na posa eloko moko boena tozwi yango te. Bible lobi na Romains chapitre 8 dans verset 31 ninde ko kabola biso na bolingo na Nzambe eza kolata kolia eza nini liwa to eloko nini. Alors, malgré toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Aujourd'hui, via ma déception, via comment on a le quoi les cambezo salamate, zo kokisamate oyo lukaki, et les missions que poussent en appel penanzam. Au moment le quoi nzamba zakali soute po oezaki motuya po na yo, ozwa osimba operda yango, ozonga le quoi nzamba zo salate. Mais bien aimé dans le Seigneur, n'a bisayo. Tokoki kozwa nyonso otoza nango posa nyonso bien aimé dans le Seigneur mais un jour totika yango un jour ekotika la Nzamba kotika la Nzambe seko na seko ezana bato likambo yozo luka Nzamba pesa yo Nzambe bazo bengana nga na ndako babimisinga na ndako po mbongo kofuta ezate nazo sanga esika kola nazo tuna me Nzambe na sambela kazawa pendant que yozo ebisa Nzambe Seigneur bazo bengana nga na ndako tata nazangi mbongo kofuta ndako garantie sila ba bibi singa mais ça na mutu moka zalaki na bandako mais pendant que tolo bazana morgue azana morgue
Bible lobi mbwa oyo aza na bomoi aleki lion oyo akufi na valeur. Siko ndeko akufi atiki bandako na ndeko oyo aza na bomoi mazange esika kolala nani espoir eza nanu mpa na ye eza oyo aza na bomoi. Job alobi l'arbre a de l'espérance, nzete eza na elikia lokola nanu bapikoli misisa te ata bakati ekobota barejeton e barejeton ekozongisa nzete lolenge ezalaki. Mais lelo bomo ya mutu ekomi lokola mutu akomi komona lokola sa suki pona biloko ya mokili oyo bien aimé okozwa ngo lelo zoluka libala eza na bamarie bakufi. Oyebi na ba moment wana balongolaka alliance tout le monde alelaka kota la séparation wana bakabwani ezaki posa ya mobali te ezaki pe posa mwasi te mais liwa ezwi moko kati ya babalani akei. Mais ndeko yo pona libala olingo tika nzambe te nyonso tozwa ekoleka na kati ya liloba na nzambe lorsque tozwi temps koméditer na moni na verset totali biloko misatu on alingi penzo simba na tongwa leo na culte ya lelo. Bien aimé dans le Seigneur, eloko liboso Bible lobi l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Nzambe asali mutu a formé ye un na poussière. Et l'autre a formé na poussière. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et l'autre a balé na sauté ya monano. Mais na moni a mis ça tu balobi motakomi l'homme devint un être vivant. Motakomi en troisième lieu. Motakomi être vivant. Être vivant. Bande konangai. Avant mutu akoma être vivant. Azalaki poussière. Et Bible précisait bien, yokanga l'église. Aïe aïe aïe. Tant ozo vivre. Monaka lobby. Mona lobby bien aimé dans le Seigneur. Mona lobby. Matéa oso simbi mutema na yote. Permettez ngana loba bien aimé dans le Seigneur. Limbisang avec beaucoup de respect, considération, un simple instrument. Vous allez malheureux durant toute ta vie. Même après la mort, où Christ a zongi lelo, vous allez heureux, vous allez malheureux. Jour église et comprendre ma cambo. Jour batwazo vivre na sena moi o. Ba comprendre ma cambo o ko zo sika na kata mitema. Bien aimé, c'est le jour. C'est le jour où ba chrétien ba koma ba chrétien. C'est le jour où on va moi nanzam, on va l'appeler moi nanzam. On va l'appeler moi nanzam. L'Éternel forma de la poussière de la terre, a joué poussière, a formé mout. Mais mout a commis dans nous moutouté. Pour que aïe comme être vivant et c'est que l'eau moka mi balé kota ao. Et l'eau connaît koti et zanine. Bible lobi il souffla dans ses narines un souffle de vie. Nache awa souffle. Le souffle. Motauti na poussière. Azalaki poussière ya pamba. Putulu. Nzambe po ayo komisaye être vivant. Et sengelaki nzambe. Oya sali enke kolokola mabele asali forme ya mutu. Pour akoma être vivant, Nzambe a zui pema na ye, a soufflé na zolo, ya mabele o ya salaki. Et tant a soufflé, c'est alors le souffle, c'est là c'est que mutu. O ya utaki poussière, akoma être vivant. Ba maman, tant bazote ya balobi, mingi na ba culte ba maman, pour nous motiver ba maman oui. Nazoko autorisant, c'est juste une manière. Il y a coupé ça moi si considération, il y a coupé ça moi si valeur. Mais bien aimé dans le domaine, il y a ma kamunazolo bela lelo na thème nazo peso tout à l'heure. On peut réaliser que même si maman va peser la grandeur va koyi kopesa yo.
Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a une égalité na thème on a zolo bela lelo a. Moi si balobi boy, ba maman balobi, mo bala zaki tirer na poussière. Yoka ba mama biso to uta na poussière te to uta na mukua. Maman za makasi parce que maman uta na mukua. Oui, vous avez raison. Bible lobi ta nzamba sali mutu na poussière. A joué poussière, a soufflé, a sisi ko souffler et peut si être vivant. Et être vivant oyo et pas inayende moi si abimaki na os na ye. Yango lobaki voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Obengaye moi si femme. Oh, son solo la femme rapidement dans ma terre. S'il faut parler d'une femme ou de la femme, balobi aza tiré na être vivant. Tiré de l'homme, na os ya homme, basu basali mwasi. Mais yaya na ebisayo. Outi na mkua, mais mkua euti wapi? Euti na nzoto. Nzoto euti wapi? Euti na poussière. D'office, ton bazolo be la maman. Maman obimeli awa et pas ya mobali. Être vivant. Être vivant euti na poussière. Donc ce qui veut dire directement aux hommes na lokwa obimi awa. Mais nzoka a obimi indirectement. Directement source na yo ezali awa na poussière. Papa maman biso nyonso to uti na poussière. Poussière esali mukua na mukua yo bimi. Donc origine na yo eza poussière. Atoza mwasi. Na lolenge ko fortifier bino to ba mwasa za mukua oui. Auta na mukua ya mwasa makasi. Mwasi soit une décision ezalaka dire pourquoi ko bima na décision wana. Même des esprits humains. Quand vous priez pour une personne possédée par un esprit humain, ceux qui vous ont chassé, vous ont déclaré à se manifester, à résister ming. Dans le domaine de la délivrance, on comprend que résistance beaucoup plus. Et ça n'a pas esprit humain ou est-ce moi-ci. Ce que ça moi-ci à se manifester difficilement. Et après, tant qu'on continue à prier au monde, ngatata moi-ci naï, naï maman kingani, naï kingani. Alors, basi baza un peu compliqué. Pourquoi? Parce que baza tiré dans mon cou baza la dur. Wana zamala isa vrai. Moi si azana ma coquille, raison pour laquelle diable est en batindé na mukili abwa ke na mukili patata, abwa kamina se abandi kotala. Amoni Adam. Alobite son a ke tout droit et pas ya Adam. Et on s'est langa passe Adam za mobile ako résister liboso na ngai pona za Satan. Alors on a ça la ligne, il faut na passer par Ève. Lorsque Adam s'est déplacé et diable aïe a koutaina Ève, il savait que Ève azana makasi wa convaincre Adam. Ne aïe a convaincre, il est à convaincre moi si. Voix est comme facile et pas ya mobile. Moi ça que Ève aïe bisiete liana yo. Oyebili solo je ne suis pas là. Ève a pesi Adam a la gise mbouma. Ya connaissance à bien le mal. Tant wa lié yango mi se fongwami. Or mi souffre c'est la bango li pamboli mais mi se fongwami bango ba réaliser que baza bolumbu mais pendant que bandé ko vivre bandé ko yeba te que baza ni mais connaissance mi se fongwami ba comprendre que baza bolumbu. Na kangi parenthèse seulement la femme azana force moko oyo soka za déterminé na likambo mwasi makamwane ozana facilité ko réussir. Yango nzamba pesi bango pe privilège quelque part à lobi boye. Alobi une femme sage bâtit sa maison. Ba français balobi éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Pourquoi? Mobali à cause de la insensé. C'est un soulard, c'est un buveur, il y a ba boisson alcoolique, asa wa ko cause la ça moins sérieux. Mais ce qui a trouvé moi ça ma lame. Cette femme là a ko luka qu'organiser libota. O ko remarquer bana bazotango. L'âme sous mobala soit tenté, ya ko sala ba devoir à bana. Mobala soit tenté ko solo na bana. Mais maman yemuta kenda ko se représenter une école. Ayaka ba yebi tatate, ba yebi kaka mama. Maman osala ba devoir na bana. Maman zo sala boye. D'autres fois papa aza engagé ko sala biloko na mais l'âme sous sala sala kana vie et zo permettre yete akwa ko zo taona. Aza na volonté mais musala et zo benga ye de temps à autre azana ba mutation, azana bisika songolo. Soki azana une femme sage. Famille wane ko fanda. Mobala ko ba félicitations, ya bana oya pesa encadrement te.
Et Rosala, mon frère, vraiment, tu as bien encadré tes enfants. Vraiment, félicitations pour les enfants. J'étais avec ton fils, j'étais avec ta fille. Non, la manière où elle parlait, non, je savais que là, vraiment, tu as bien encadré tes enfants. Bien encadré tes enfants. Mais il y a ça, le côté, a joué valeur parce qu'elle avait trouvé une femme sage. Et cette femme sage a bâti Ndao. Nakangi parenthèse, bien aimé dans le Seigneur. La nanga bien, na nyalobela mama na likambo eko simba bomo inayo lelo, na lisunga molimo san. Na lina lobela thème, yaya, oza poussière. Eza lingala na français, yaya oza poussière. Maman oza poussière. Papa na personnalité nyons oza nango, na ba étude au sala, na renommée. Attendez que vous avez na télévision, oza na rien likolo, okenda église te. Mais au sepela na grâce nzambe na pasteur de la foi, ulanda maté ande bokomelanga ta mususu. Na rappelé yaya oza poussière. Ozwi timing ya kotala oyoza. Ozwi timing ya kotala oyoza nango. Ozwi timing ya kotala lobi na osala suni na ba moyen o naza nango. Ba compte bancaire nanga, ba compte nanga komi boy na ba banque. Bozwi nanga komi boy. Na kotisi mwa mbongo boy na komo sala calcul ndenge na ko bakisa ndako moko, ndenge na ko bakisa mutuka, ndenge ni na ko sala voyage ya mboka songolo, ndenge ni na ko sala boy. Mwasi na komi na nsemi, ndenge ni akobota lobby. Tout ce que papa, maman, frères et sœurs ozokanisa. Nazongi si o comprendre na suka na yango que oza poussière. Obosana que oza poussière. Ozota la grade, ozota la renommée, ozota la personnalité, ozota la valeur. Mais ce matin, je suis venu te rappeler avec beaucoup de respect, yaya oza poussière. Zamba Salimut a joué ma belle, a soufflé et commis être vivant. Après quelques temps, Motabungi liboso na nzambe. Nzambe a joué décision, alobi mutakoyi ko vivre sous éternellement te. Mutako vivre seko na sekote. Nzambe akati, alobi mutako vivre pona tamoko déterminé. Je crois pona obazaba plus robuste bako koma na 120 ans. Mais mutako kufa après 6 mois. Mutako kufa après une année. Mutako kufa après 20 ans. Ako kufa après 50 ans. Ako kufa après 90 ans, 80 ans. Mutako iko kufa. Nzamba zui décision. Alors bien mutako umela soute à cause ya méchanceté. Mutako umela li susute na sena moi. Genèse chapitre 3 verset 19. Nzamba zui décision abandi ko yebisa mutu. Genèse chapitre 3 verset 19. Genèse chapitre 3, le verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Moto oyo nzamba zwaki na poussière a soufflé, a commissionné être vivant. Être vivant a se conduit bien na présence en nzambe. A désobéir na ba principe ya bon nzambe. Nzambe tata zui décision. Alobi désormais yoka siko lokolo désobéir. Bandela exaucé s'il vous plaît mon fils. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Kobanda lelo na mutoki na yo ya elongi na yo nde yo ozwa loka kolia. Vas-y. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Ti okozongaka na mabele D'où tu as été pris. esika oyo wapi yo ozwamaki. Car tu es poussière. Alléluia. Po yo oza poussière. Et tu retourneras dans la poussière. Pe okozonga na poussière. Ainsi dit l'Éternel. Omoni ndenge otambola na mokili oyo. Yeba koza poussière. Ndenge outa na okozonga na mabele. Po yo za poussière. Okozonga na poussière. Là ozalaki tiré. Ozonga na poussière. Yaya oza poussière. Ngabe na poussière. Soto otala otoza na ngota musu na grâce nzambe. Olati mo el pantalon, olati mo chemise, olati mo robe, olati oza na mo téléphone, oza na ngwana, oza na ndako, oza na ngwana, oza na ba voyage, oza na ngwana, passeport etona na ba visa tam sus. Et ko bando tali so lokola yaya esokoti lola.
nyonso esili, et tu fais tout ce que tu veux. Ozo ko agir ndenge ozo ko agir yaya, ozo bossa na nyonso lobi si na koka parce que oza na ndako oza na nyonso, mais tu oublies bien aimé dans le Seigneur, lola nano koti yango te. Un jour tout ce que tu as bien aimé dans le Seigneur, otikango. Otikango. Oza poussière, okozonga na poussière. Ecclésiaste chapitre 8 verset 6 à 8. Ecclésiaste chapitre 8 verset 6 à 8. Ecclésiaste chapitre 8 verset Comment 6 à 9. Ecclésiaste chapitre 8 verset 6 à 9. Ecclésiaste chapitre 8 verset 6 à 9. Oui, aya. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement. Poète ezana likambo tangu na yango pe esambiseli na yango. Likambo ezana tangu na yango pe ezana esambiseli na yango. Ezana tangu ya ko vivre, ezape na tangu ya kokufa. Ezana tangu ya kokufa. Yaya to kokufa. Mon frère, ma soeur, papa, maman, to kokufa. Bible lobi, il n'y aura aucune pierre qui restera sur une autre. Libanga moko te kotika la likolo ya libanga mususu. To uta na mabele lokola poussière, to kozonga na poussière. Oyebi mukolo botama, oyebi mukolo fetaka anniversaire, même mukolo kufa na lo lenge ya kokufela. Bien aimé oyebi te. Bible lobi ezana likamuna tangu na yango tangu abomo eza. Si l'Éternel se décide aujourd'hui, alors après culte de la foi kende, il y a à l'église on va voir ça tout à l'heure. De la foi kende, il n'y a pas de la délivrance. Délivrance, ils allaient rater le jour de la mort. Ils allaient rater. Ils ont la puissance montée à la mort. Ce qui se décide après culte. Liwezo zoyo d'une manière ou d'une autre. Bien aimé dans le Seigneur, atozana nini nzamba obanga te, atozana loko nini ebang sanzambe te. Oyo nyonso zana ngwana ko otikango dans un laps de temps na mwa ba tierce yaya, parce que ce qui te fait l'homme ou une femme, parce que tu vis, il y a le souffle de vie oyo nzambe yaya bilambe za yo mbongo za yo ndako eza yo nyonso zanango eza yo. Mais tika na ebisa o Bible lobi nzamba zui pema na ye a soufflé likolo ya poussière et ekomi mutu, ekomi être vivant. Ozo gérer mbongo na yo, ozo gérer nyonso yo. Yaya tika na ebisa yo oza gérer ya pema na yo te, oza gérer ya pema te. Raison pour laquelle l'église yokanga bien aimé dans le Seigneur atobotama na famille ya mbongo okuta nyonso. Mais mukolo yaki na sena moi na famille riche na yo na ba parents no so bazaki na mbongo, mais ya oyaki atana cash couche. So parents na yo zaki mutambongo, il faut bota mayaya atana ba bijoux, il faut bota mayaya atana mwa bilamba ya talo la kisakoza na famille riche. Obeta atolo na bota na famille pauvre te ngai na kola na pasité lokola bino ya okola na pasité obota na famille ya mbongo, même kolo bota ki obimagi na nini. Obimagina nini? Yoka yaya. Tata na bino ozobete la tolo yaya na yo ndeko no na famille ozobeta tolo za leader ya famille. Leader ya famille za na mbonga za na nyonso bino bokuti. Ye moko mkola bota makaki na nini? Nyonso to wana na sena moi oyo. Nous sommes que des simples gérants. To kutango ao. To kotika ngo pe ao. To kotika ngo mon fils. Yaya. Yek Joseph Otika nine kabulanga na bolingwa nzambe so na zimu tuka otambola na mona muninga za pieto loko pamba na yeki na mutu kate yaya na yeki maboko pamba na ozonga maboko pamba biloko na kuteza yanga te okosalela soki nkola lobile rekoki otiki yango siminzela okei. Écoutez l'église. Le lolo yo sala passe na ba chrétien. Ya totala otoza nango, totala otoza. Ya ko moni na kati l'église, mutu so critiquer muninga na kati église. Aso critiquer muninga. Leo na basali na nzambe, tamu susu na basali na nzambe lelo, ba poison na basali na nzambe.
lelo critique na basali na nzambe, lelo kobenda na basali na nzambe, voir même des enfants de Dieu bien aimés dans le Seigneur. Nyonso wana poto otala otoza nana makokia koloba, nana makokia ko sala, nana makokia ko zongisa boye, mais tozo posana que bien aimé, toza ba poussière, pour toza na ba être vivant, ba personne que nous sommes. Il fallait souffler moko sala. Tu gères tout, mais ce que tu ne peux pas gérer, c'est le souffle de vie. Kolonango ezanzambe, c'est lui qui avait soufflé sur toi pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Mais aux autres langote, si on comprend que ya pema basomba te, obeta tolo te na biloko ozanango. Na moni mutu azui visa, anyo kwa pas voyager, anyo kwa mama kama simba ata azui visa. Mais écoutez, un problème. À Koufi, tu as voyager, tu visa, tu as un passeport. Na te na premier culte. Ba tu peux un témoignage pour tu balandi culte. Ba lobi événement mo salami ba zo publier on a ba réseaux sociaux terribles. Et booking a lisusu bien. Ba lobi fille unique de sa mère. A ça l'examen d'état. Ba pesi un témoignage on a bi a 75%. Garçon, hein? Merci. Garçon unique. Merci mon fils parce que vous avez ta TV. Garçon unique de sa mère a ça l'examen d'état. A eu paraît 75%. Bazo sepela na kati ya lopango. Bakuluna na libanda. Bal perdre ko zoya ko ya kufi. Diplôme simbi ngote a Monica publication. Maman sengo ba osepela en famille, mwana bato akemela masanga na barte. Mwana bato azotambola na loyengete na balabala. Mais balle perdue et yé ko lande na kati ya ndako bazo sepela na lopango akufi sur place. Yaya diplôme eza yayo. Mayele yayo. Mais souffle. Eza. Bible lobby likambo eza na tangu na yango pe mokolo moko ya lisambisi. Papa, maman, frères et sœurs, atoza mwana ya nani toleka na jugement. Toleka na jugement. So Christ a mizongeli te liweza. Liwa et aussi sabiso contraire ko vivre na mukilio. Et aussi sabiso. Yaya to continuer. Quand le malheur accable l'homme, tango passe simbi moto. le verset 7, mais il ne sait point ce qui arrivera. Kasi moto ayebite nini okomela elobi lokole komeli mwana na biso zamba bondi salibota kola bondi salibota oyo moma ya sengo bayeba kite quand est-ce que malheur et koya ko accabler cette famille obanda ko zela résultat yé et sepeli simitema ba sepeli tango muke po balela tango mulai. Quand est-ce que le malheur est arrivé et qui lui dira comment cela arrivera. Pe mutakolo banayo tango passe toliwe koya mutakolo belo oye baite azate nani. Le verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Moto poussière et sali mutu. Mutukati na ye azui ba voiture, azui fortune, bozui, azui nyonso ko ikozua, nyonso yaya, ba titre tout et tout, ozui. Tu peux tout gérer. Tu peux tout gérer l'homme, tu peux tout gérer. Mais la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 8 verset 8, l'homme n'est pas maître de son souffle. Aou. Matthieu le fandi sami aou. Yo loba nanga nini wana mutazolo bana muninga yo muninga na muta niveau na yo yo bako tele misanga ba tele misipe yo mutalo bandengo na pa muninga tala niveau nanga na musala tala niveau nanga ya vital mutalo bana muninga na ye ndengwana yana ko mo nzambe te aux enseigner te obosani koza poussière soyez ba koza poussière lo bana muninga ndengwana te. Oui, comment gérer beaucoup. Ozo gérer mingi, on s'en appelle si simple gérant. Ozo gérer belé. Mais question est ça. Est-ce que ozo gérer peut souffle?
Est-ce que vous gérez souffle? Parce que la Bible dit l'homme n'est pas maître de son souffle. Est-ce que vous gérez souffle? Il y a géré souffle. Aujourd'hui, ça fait très mal, bien aimé dans le Seigneur. Tinani toyaka ba église, tinani toyaka ba église. Ceux qui ont une église, et ça qu'il faut tanguer la classe pour la cambio diriger votre église le rôle de pasteur. Je vous dis devant la chair. Mais dans la tanga classe sauté. Ceux qui peuvent l'ongwa kango, je pouvais même dire au Seigneur nzamba bomoy. Et c'est pas ça monter manona za sous pasteur té. Pour faut na terre ndengeni. Il faut na terre ndengeni. Tozo sambela pona nini bandeko nanga église otoyaka pona nini. Des responsables bien-aimés au tiki nyonso ya yo tala honneur tala considération za la kana yango mais au tiki nyonso au sokoli maita musu ya tongo tongo oye bambouteillage oye na ba moto risqué na bandenge nyonso oye na église ofandi mais maloba to te yo za na misala te tina nini ya kozala pasteur tina nini ya ko petre ba brebis tina nini na ko koloba Seigneur longolanga makambo na banda se préparer ngai na foyer nanga tom suna libota nanga to tom suna bandeko ba osala pene pene nanga na yebisaka bango ke toza ba pèlerin toza ba lekinzela pema otoza na to ko calculer ngote pema eza lokola nzamba tsango te lokola mundele nenga che flotteur na kati ya mutuka ba chauffeur ba yebi ba conducteur na kati ya mutuka eza na flotteur ya carburant la sabiso nde carburant zo kende okoyeba carburant o nazana ngo sona bina ke maluku no kokate no katana na nzela yango na fona bakisa carburant mais nzamba lakisa biso ke toko gérer souffle te mutayebi quantité ya souffle o utiliser na onano utiliser te azati raison pour laquelle luwezo beta mutu na angle nyonso musu na kata biro zo travailler senti malaise na premier kids ndeko mongo komelanga tout à l'heure à l'étranger alobi papa maté awe zongi singe salinga passe te perdre ndeko moi si na bana na Kinshasa nzamba sali ngolu bazui visa il fallait baya azo se préparer ndenge nini ya kenda zwa libota ne aya akota na douche azo sokola bayebite nzoka sakufa ina kati bayebite circonstance nini bayekuta mutu esakufa na kati ya douche. Bien-aimé, liwe qui par place. Quand je parle na terre matea ona zongaka, quand nous étions dans l'église mère toyemba na chorale homme, tozoyemba convocation na nzambe ezagane lakate, kozonga na putulu na poussière eyokaka pe mawate ata na nzela, ata na zandu, ata na bureau, ata na douche, ata na esika nyonso, ata na volant, ezana batu basala accident. Azo kumba skei asala accident kufi. Ezana batu na kati ya bureau azo travailler, ba yebiye mutu munene azo travailler, ba président ba kufa. Ba homme de Dieu puissant ba kufa. Ba élève ba kufa. Sorti nyonso batu ba kufa, bien-aimé dans le Seigneur. Kushi oyo sali ezana batu ba kufa, bazaki lokola yo. Ba bola ba kufa, ba riche ba kufa. Batu malade ba kufa, batu très bonne santé. Bakufa ba mort sibis bazali ayaki malam alali complication na butu ba mema na hôpital boy o biso awate bo transférer ba komi kuna boye na muta okufa. Histoire échangée. L'homme n'est pas maître de son souffle. L'homme n'est pas maître de son souffle. Oui, exaucé. Et il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Et puissance mokezate mukolo ya liwa, il y a aucune puissance qui peut arrêter la mort. Puissance c'est ko kanga liwa zate parce que liwa ezali kamba souffle quand Nzamba s'est décidé à retirer souffle naye. C'est lui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il y a personne, aucun serviteur de Dieu ko tellement. Alors bien nazo ko arrêter liwa te. Liwa ezali kamba retrait à souffle quand il se décide à retirer souffle ne ou souffle qui likola mutu eza mutu opexete atozana arme okufa atozana ba garde okufa ya yo okufa ngape na okufa
ya yo oza putulu, oza poussière. Nga pena poussière. Na yebi mukona botama. Mais na yebi mukona okufa te. Na yebi te. Na yebi te. Na yebi te. Na otelo bana premier culte. Papa Koko Bima. Bana baye. Papa, tu vas où? Non, je pars au travail. Amène-nous ça et ça. D'accord, pas de souci. Le soir, papa va beaucoup libiso na bakanda. Batata na biso akala bazaya na bakombo bato bandai ko surnommer bango baya bandai ko surnommer bango po bazaki na esprit de méchanceté. Croyez que pas beaucoup la bana malon faut za tata kanda. Mais biso to beaucoup la bana lo bakoma lokwa baninga na biso. Moi na osola na yo parent lokwa muninga na ye mais aux autres discipliner ye bien sûr. Mais azan la poste affection ya moboti. Moi na affection à parents. Papa, ça va, hein, ça va, toi comme ça les soirs. Oui, à ce soir, allez faire bisous. Papa, pèse moi na bisous. Papa place à Kei. À Kekuta na liwa. Papa sali crise na musala. Intervention rapide, ba même en hôpital, ba comme kuna est compliqué. Maman tan ba benga ya boy. Azokuta déjà mobile ici ba côté na morgue. Bana bazo zela c'est que papa promettait ki bango. Mais papa commis incapable. Il y a sa pousse à bana. Ça peut arriver aussi dans ta vie mon frère. Maman, eko comme la payo, eko comme la penga. Moi nanga wana lisu nanga monko wa komeko simba ye na famille oboko yeba voisin ameka simba moi nanga webi pasi na monela mwana pona bota yeba salanga césarienne no moni yaya. Ezana bana obazaki bercé pa ya ba parents. Ba para ba kufa lelo ba ko ba ndoki pona bato ba oboko la bango. Mais moi na zandoki te. Caprice ya mwana oyo mama bandai ko supporter pona mutu mususu komi mwana za teti. Mwana za teti, mwana yoka kate, mais mwana za teti te za caprice. Oyo mama bandai ko supporter na papa. Mais lokola papa za lisute mama za te, mwana komi qualifié ka za teti. Ba ko beta mwana zo kokate ko beta we komi ya affection te, ya ko retracer te, mais komi ko beta ya mabe. Mwana soka bandi ko sala ba retour pour mesana bongo te, ba changer longo teti te, c'est mwana za na sorcellerie. Beaucoup d'enfants aujourd'hui bazana nzela. Ça peut arriver aussi dans ta vie. Lokola yo bota muninga no na bota to koma penina pona an. Ça peut arriver dans ta vie. Moi nano betila tolotikai. Otikai. Bible lobi mukolo ya liwa de puissance ezalagate, puissance. Oui ko lutter contre la mort ezate. Soka ezalaki bongo ba président de la République o bazaki na armée forte balinga ba kufate. Yaya, oza poussière, kita, tika lolendo, tika omona yokoka, ya yokoka teza batu bazali kolono baza, tiko fait souffrir muninga, osambelaka, mundi baye bage na misala, baye bage na malobate, kofana na église we comme si biso bana nzambe te, koyamba Christ souki wana te na vie chrétienne, mais vivre cette vie chrétienne où il y a des principes, kita oeba ke yaya mukolo moko okufa na linga bana nanga mingi na ona boti biologiquement na ba misusu bazala pa nanga bazala nanga yi ya mike bana bazala nanga na linga na bana misusu ba orphelin misusu bana ba charge na biso na linga bango. Et je me demande un jour si on a un bon moïté ba otika la ndenge nini si on a suna bon moïté tant misusu ba orphelin wana ba ko kata classe. Tant veuve wana nzamba saila na nzela na biso baza malamu tant mususu vie comme compliqué parce que na yeba mukolo mona okufa. Qu'est-ce que je peux faire pour que lobiso nazana bon moïté batika la kolela te pour un jour na okufa frère okufa yaya na tuni bandeko na lobi ba parents mona tambula prépare na ba âge nini en général balobi une année. OK. Ce qui une année, ce qui veut dire, la nanga dit bien aimé dans le Seigneur. Ce qui moi n'attends na une année. Donc ce que ça a 60 ans. Salango moins 1. Donc moins 1 an. C'est que 59 ans. Au tambola likola mabele. Au nyataka mabele.
Si vous avez 25 ans, vous avez un âge, ça la moins 1, moins une année. Donc, on a ce tikali wana yo ozakali kolo mabele odondwaka. Obwaka la mabele soy. Biloko nyonso salité, obwaka ngo na mabele zo supporter yo. Humble. Mais oza mukolo moko. Mabele okoma likolo na yo. Ba okekunda yo na sa mabele. Ata basali yo mausolée. Balobi to sala dal likolo. Yaya dal wana bache. Simona basala onga na mabele. Basala ngona mabele. Ezaka symbole otalisa yo oza poussière outa na mabele ozonga na mabele. Yaya ozo nyokola mabele otamboli likolo mabele. Mabele loko pamba ozo tambola likolo na ngozo bwakela ngo biloko salité azo ko accepter. Un jour mabele o mata likolo na yo. Mikolo yo mabele ko zwa likolo bomo ina yo. E kokana mikolo oyo te yo otambola likolo mabele. Ils ont un cimetière Koufa, le cimetière à 13. Batu batonga bandako na cimetière bisike Koufa. Bakutana na mikuwa ya batu. Mais misuni oil, ba parti nyusus et comme poussière et zonga na mabele. Et comme mabele lokola mabele nyonso et comme mabele. Un jour dans le cimetière qui mbanseke na makolo tozo mata. Beaucoup d'années passées. Bandeko érosion au salama, on vous les bêtises. Tout autour, on a un cimetière. Ba tombe wana et bukani. Yaya nzoto poussière mabele. Nzoto mabele a pamba. Tika lolendo yaya mabele a pamba mabele. Namoni tombe kwe iboy cercueil ezomona na soute donc cercueil pe beba ekoma na ondeti mabele papa namoni mutu penza squelette ya forme mutu alala squelette kaka ya mutu na maboko ezomona na cimetière Kimbantseke bande ko bafandi kota cimetière Kimbantseke ba expliquer o ya banzoto batemona naka na batu msuna ba bebi malamu te. Mais bazomona make oyo bilamba penza ya forme ya mutu na mikuwa ya mutu. Nazo kita na cimetière na otuna na binzambe. Tamusu muto pazaki mwana mwasa ndola taba bijou. Tamusu azaki mwana mobali atanga pe classe azaki pe lolendo. Andolo bapena batu yaza grave yaza likolo ya batu. Mais il avait oublié qu'il était qu'une poussière. Azaki poussière. Auta na mabele. Azongi na mabele. Toke yaya. Il n'y a point de délivrance dans ces combats. Bible lobi délivrance ezate. Atato telemi. Basala nzambe utia to sambela pona ka oyo. Quand nzamba s'est décidé. Alobi ndekwa zozwa pema na ye. Atato sambeli yaya. Yango Bible lobi cheval azaka wana équipé pona bataille. Mais délivrance ezaka ya nzamba. Soki nzamba lobi azokende yaya atato koti ba retraite. Raison pour laquelle on a dit na ye musala nzamba kufi kaka boy na ye penda basambeli nzambe to bondeli penza nzamba yo kite nzamba yo ka batu tete alobi délivrance mukola liwa ezalate ya yo moni muko kufa muko nzamba zo décision ngana kufa to yo kufa ata basala nzambe basambeli bako changer ba donner ya nzambe te parce qu'il est écrit mutazo comme makambo c'est un homme sage très intelligent il avait tout. Salomon a réalisé makambo azoloba. Il a réalisé que azalaki na mbongo Salomon azolata bilambeza na ba bouton en or. Ba stencil nyonso ndaku na ye au vert. Oyo nini ezalaki en or. Na domaine à Bassi, il avait 700 femmes mariées officiellement et 300 concubines le kwa ba makangu qui était comme cet homme. Mais un jour, a réalisé biloko azoloba. Ata na zunyonso, mais naza pamba. Mukolo liwe koya, biloko nanga oe ko sauver ngate. Banda kuna ko sauver ngate, basi ba ko sauver ngate. Biloko or bilamba ya talo e ko sauver ngate. E ko sauver te. Salomon avait compris. Mais yaya le loso betatolo pona bilamba o latara. Oui, lata bien et la sagenzamba zana yo. Nzamba zo pambola yo mukile yeba ke wana nzamba solo pe abomoy.
mais bilamba wana yaya yango te mtezo batela pe mabomo ina yo lipamboli na yo wana yango tezo batela pe mabomo ina yo mukolo kufa bilamba wana ya ozwata ko ponate o latina tongo poni même mukolo ya kufa tam sotikala ko balate mais bon là tsao elamba ya mokristo voile ya mokristo aza mwinda nana kondi ma voile ndenge wana tango aza na bomoi même mukolo wana ozana choite yaya na réaliser mukolo moko na lobi na sosolaka na za poussière papa na batu bakata abiso suki mkoto kufa baoyate mama mutasala ko maquillage mukola kufa omona na te tomba ocha corps na morgue ba otuna te coiffeur na zawa ko kate suki na morgue coiffeur akata ko suki te yemda ko kato na morgue mutu achaka yo maquillage te yemda ko chayo na morgue oko disite te ba otuna pete bola sabiso forme ya crayon na ndenga chaka te bako chaka nde bango bacheli opona fond de tete ma soeur opona kabelo te mukolo wana yaya opona chemise te omoni ndongo église peso tiki ba chaussure peso tiki bilamba oyeba ke oyo lamba oyo penza so na ke makama makasi na lata oyo ya tamsu mukolo wana bandeko na yo ba olinga te balati ayesa kufi na ye tamsu ba mona bilamba wana ya talo ndeti ba ko perdre ba ko lukilo la mobala tsoka ko kende oyo zo na passe oyo bandeko lata na bisika oyo malamu lokola mwana nzambe ba olatelo ba msuba ke ko melango masanga na babar musa ko latela mbana yake ko sala ngo mobulu moko songolo ozana tan ko disikete nyonso ya yo ekotikala simple gérant batu msuba ko gérant oza poussière yaya oza poussière yaya oza poussière eloko simbe mutema nanga na suka awa exaucé quitta rapidement au verset 9. Na verset 9 je vis tout cela yoka Salomo loka lobina moni nyonso wana ya biloko moya mokili natali nyonso na sukisi na pema na bomoi na yeko comprendre que eloko salanga Salomo na zala Salomo ezaka pema na zana poussière ya pamba et à conclure alobina moni nyonso wana. Et je appliquai mon cœur à tout ce qui se fait sous le soleil. N'appliquer mon thème nanga na nyonso ezo salama na sena moi jusqu'à aujourd'hui. Natala na sena moi oyo yoka bien aimé dans le Seigneur yoka na kenena chité na tali sikoyo na sena moi na nyonso na zwa basi na zwa mbongo na sala nyonso tout nyonso na zwa. Et enfin, on a réalisé naza poussière. Oui, naza poussière. Na uta na mabele nga Salomo. Na kosonga na mabele. Na saka na pema. Oui, au salanga na sala être vivant. Parce qu'il y a un Dieu qui a soufflé sur moi. Et il a fait ce que na comme être vivant. Babi nga roi Salomo. Mais na comprendre naza poussière. Et enfin, n'appliquer mon thème nanga. Ya koyeba nini zo le kanasia mokili. Mais na comprendre eloko moko. Oui, zo le kanasia na moi. Et ça nini. Il y a un temps où l'homme domine sur l'homme. Et ça n'entend oyo mutu alingi a dominer kaka likolo ya muninga mutu alingi kaka dominer église olinga ko dominer oui ko dominer so luko dominer na anglais nini so inza matomboli yo tombo mo mekati na ye ya koyeba ke bato baza pene pene no baza important même so lelo so boya ko sala bango bolam bien aimé oza simple gérant oyaki na mbongo te oyaki na eloko te oyaki bolumbu atana eloko moko te oyaki atana maloba te s'il vous plaît ozo bimisa lelo pona koloba pa baninga dadi bayaka na ngote papa Jean Robert il y a aucune personne ya ayana maloba na ena munoko azobotama azoloba mbala moko ngane na saboye mutasakanela ngate te na maloba tozwa na mukili oyo to ya na maloba te papa Michel to ya sa maloba to yekoli koloba na mukili oyo ndenge to yekoli koloba to yaki sa maloba to kozonga pe sama maloba to zonga sa maloba. Tout ce que ozoloba tango sana bomoi ozoloba ngo parce que tu as le souffle de vie yango zo finga muninga yango zo tonga muninga yango zo yina muninga yango zoloba nyonso ko oloba parce que en toi il y a le souffle de vie mais yeba ke tango oyaki na maloba te frère oyaki na maloba te oyekoli koloba na mukili oyo so pe osilisi parcours na yo okotika na maloba. Moi je parle bien. Si
sais quoi, moi on m'apprécie parce que je parle tellement bien. Yaya, olobaka bien tonalité wana kutiango a. Oyaki nangote. Yaya osana ba langue belo lobaka oyeko liango a. Nyonso wana oyate na ekolo na bino tata bota na mama na bino ekolo na bango metango botama oyaki na munoko na bino ya mboka te. Ngana muzombo me oyaki na kizombo te. Ngana mungalo oyaki na bino bangala te. Ngana soki muyombo oyaki na kiyombe te. Langue nyonso dialecte nyonso zo loba bien aimé oyeko yokelango a. Oyaki ne lorote. Oyaki maboko pamba. Ozonga maboko pamba mais ce qui est grave y exaucé mutana posa. Salomon lobi o amoni ya mabe. Nazana posa pona dominer ka passer Michel. Pona sala elini yoka passe pour les rendre malheureux. Nazo lukate na sala concurrence loyale nzama permettant. Passer Michel on sala musala bona lubumbashi ah ngabe fona sala makasi na koma lokola passer Michel na le ka passer Michel. Non, mais ngai na komi ko luka ko dominer pona rendre malheureux. Combien de personnes le ba via ba te baby pona yo? Ya. Combien? Ba via ba te baby pona yo, ça na ba tu ba olela pona yo. Il y a des orphelins qui souffrent aujourd'hui pona yo. Il y a des couple, il y a des problèmes sérieux, bazo lela ba na passe pona yo. Et ça na bato lelo bazo mi tungisama ba msusu yaya bazo tanga classe T pona yo. Olinga ko dominer po comme ça muninga malheureux. Okosele makamna musala. Azaki na voix moko ya bien ko pambola ye po ina ye bazala malam mais yo sala nyonso yaya po ba mettre ya côté. Lelo aza côté bana ne ba souffrir. Yo mtoza na base. Malheur na yo ndeko malheur na yo ndeko o lelo batu ba souffrir po yo mtoza base. Yeba ke yaya ozaka poussière. Oui, oza chef, oza patron, oza oyoko ozala. Mais tika na rappelo bien aimé, ce qui te fait c'est que tu es là, c'est le souffle et ce souffle eza yote. Eza nzambe. Nzambe na ote ya awa c'est lui qui est le maître de ton souffle. Ce qui a retiré mon siko okomi semblable na itena nzete bakati babwaki na nzela. Nana kota na morgue na bilamba. Soye na morgue ba longola bilamba nyonso ba kotso bolumbu na kata tiroir okota bolumbu. Mwasi itoko lokola yo. Mwana mobali mutakozwa yo na morgue. Batika mwana mwasi te pas zwa ya mwana mwasi. Mwana mobala zwa ya mwana mobali te. Yaya omoni ndengo sa wana na tolo yo beta ko leki batu. Ngande mwasi tai, ngande mwasi boye. Yaya mwana mobali mutakosokolo na morgue. Propriété o lukaka wana yaya okokangoli sute mwana mobali ko sokolo na morgue. Mutakocho maquillage tant musu mwana mobali. Je te dis. Yaya pourquoi zo beta tolo? Ozobo sana koza poussière. To sambela pona nini ba yaya na ngai. To sambela pona nini soto zo mona ka lolendo likola baninga. To sambela pona nini soto zana pona ko nyokola batu. Nzamba sunyo zwi mwanda ku yaya, uzwi mwanda ko tongi mwanda. Obosani ba pasi nyonso yo mona muninga iko futa pana ya komi muta ko nyokola. Olika ko dominer likolo na ye pour rendre malheureux. Oui, au vivant ndaku wana. Mais sola neta na politesse yaya. Expliquer malamu kenda ko na bika nango soko sunga ngo bima. Mais yo zolo bari na miso bato zo humilier parce que yo sana mwe loko. Ah yaya. Est-ce que yaki nango kaka ndenge yo zwa ki ndenge pa ko zwa. Osaka putulu ya pamba. Kende ko tanga na ndaku merci exaucé. Yo ko tanga na ndaku. Namukana Luc chapitre 16. Obaina verset 19 bien aimé dans le Seigneur. Nasuisa awa Luc chapitre 16 verset 19. Bible lobi boye. Ezagi na mutu moko. Oyebi li solo tam sumo malamu kolekanga. Kombo na ye Lazare, pauvre Lazare. Lazare Jean chapitre 11 te. Lazare te o Yesu Masia sekwisaki. Mais Lazare moko ya mobola. Lazare mobola. Ya klasi Bible lobi. Lazare zaki pauvre. Aofana na ndaku moko ya riche. Ya riche wana. Soka zolia. Lazare lokwa zaki na bapota. Riche azobosa na ke. Yena Lazare eloko esala babaza la bato zaka pema. Pema wana eza pona mbongo na ye riche te. Pema wana eza pona ba relation ya riche te. Eza pona provision za nango te. Eza pona mukanda za nango te. Eza pona bozwi za nango te. Aza riche aza na bomoi pona pema. Yango babenge riche. Ah. Yaya.
d'après liwa ba kombo na biso elongwa elongwa yaya so naza na morgue batu babanga te pa ko tuna yo na réalité ya vie loko naza mukolo fona kuva liboso na bino na réalité ya vie ba oya pena pa na yo ba tuna yo papa Jean Robert corps ya père ko bima jour nini corps e ko bima jour nini na lingala nzoto mowei ba loba lisute de la forme mamkonini ba loba de la forme mamkonini te kombo ebunga so eleki mikolo ba oya o fait ba ko be nga fait mamso habite des fins kombo changer ba loba lisute pasteur de la foi te et comme fait po batanga kombo na ngafu bacha préfixe moko liboso elakisa ke nazalaka soute nazala soute. Si on m'appelle aujourd'hui par mon nom, c'est parce que naza vivant. So naza vivant, être vivant, c'est à cause ya nzambe moko mtopia pema. Si c'est décide aujourd'hui bien aimé, nous asuna bon moté vouloir ou pas, ya to kufa. Atozo banga liwa to kufa, ya to kufa. Écoutez, Lazare azolia mikuwa o ezokwe na mesa ya patron ya chef. Ah, bien aimé. Bien aimé. Bolimbi sanga na église bolimbi sanga yango na loba na kati église na répéter likambo ba yembi bozo yemba na kati église olingi ba yeba ke yo nem toza chef il faut za na uniforme mususu ba yembi pe ba za na uniforme mususu te loba na ba circonstance o eza peut-être nani ngazo kamba po na visibilité par rapport ya nani ba ko s'intéresser na ye po na différence mais soki po na ki leadership. J'aime pas ça dans cette église. Zala leader na misala, mais koza leader na komi moni sama na miso abatu boyete. Koza leader na komi moni sama te. Église yo kanga yaya. Oui, c'est vrai loba amen, mais sois conscience pardon yaya sois conscience. Koza leader, mais kolingate leader na komi moni sama. Pona nini soki patron zolia likola mesa, il faut Lazare azana sa mesa. Ya zolia misuni Lazare ya mikuwa. Combien de salango lelo? Combien de salango lelo? Bana oyo boti baliaka ndenge mote na bana oyo bokolaka. Yaya, merci. Merci. Ndenge ya bango batata bakenda. Ndenge ya bango mama kenda po yo zoyo bokola ye. Obokole na différence na bana na yo. Bana no lokola na moi mesa soi-disant. Mais yazolia biloko lokola Lazare na se ya mesa mikuwa. Soki bazato pesi bana no biloko mo malonga. Soki bayo sali sambla lokola bango nyonso. Maman merci. Merci. Nde bango bakufela nde poko kufa yo bakotikala ya yo bakozala msu traité plus pur ne ozo traité ya baninga awo solo bangana bota ete koboko la mona mbande za koboko la elima merci yaya merci ozaki mbanda mama na bango obioza mbanda mama na bango moza mbanda ya mwana wana te mwana wana sa innocent aza innocent yeba ba jefté abotama na mosa ndumba bakoma pe ba leader ba jefté bakoma pe ba leader Lazare azolia bilo na samesa. Lelo to mona même na banda papa soko yambi baninga tamusu bazana moi se na yo ozolia na olia il faut sani oya yo eza différent na sani na bango eza différent na soteli nga sani bien ko lega baninga no changer na pesa baninga ya bien makasi na kita bien aimé tikanza matombolo komi tombola mate okoza mutasuka sonza ma tourner se bato koma mutaliboso koma mutaliboso Lazare azolia mikuwa ah olekinga na mbongo ya olekinga na mbongo mais est-ce que olekinga na souffle de vie tamusuna kimobola na ngamena otika la yona bombongo na yo wana tamuso okufa liboso. Parce que nous avons géré souffle de vie, gérer te na bozui. So il na bozui, mais le président fort et Afrique to ya monde ba kufate. So il na onction mais des hommes de puissants ba kufate ya. Mais le papa Edi na bala ba kufate. Mais le papa Jacques Vernon ba kufate ba sala nzamba Congo, mais ba kufate. Parce que bazaki munoko nzam. Papa Jacques Vernon, papa Edi na bala bazaki munoko nzambe. Mais lokola liweza likamba onction te. Lokola souffle de vie n'a rien à voir avec l'onction. Papa bakenda lobby eza tour yanga. Topekoza tour na. Poni muningo zano zomone pamba poyo sotombwama. Muninga zano zomone tina te poyo za chef.
Muninga zawana ozomone tina te banda yo bala baninga ono babala te bakoma biloko ya pamba. Bien aimé libale za lola te. Kotombo mapeza lola te. Azolia biloko ezokwea na se. Bible lobi simana mwa tangu akufi. Na kati ya parabole oyo Bible lobi ba ange baye bazui Lazare. Bazuye yaka ya bazuye. Pauvre Lazare bakena ye. Bafandise pene pene papa Abraham. Quelque temps aussi Nzamba lobi OK. Cette fois-ci na onzo pema na yo patron homme riche. Nzamba retiré pema homme riche akufi. Tango akufi Bible zotel sabiso na parabole na séjour des morts. Abwaki misu likolo amoni papa Abraham. Pauvre Lazare alali na tolo na ye. Alobi papa Abraham tinda Lazare aya kozwanga na ya pesika bino bozali. Alobi te. D'ailleurs biso na bino libule za na kati mutakuna koya boyete ya awa pa koya kuna te. Pourquoi? Tangu yo zaki na bozwi na mukili Lazare zaki mutapasi. Anyoko mina sena yo na bapota bambua bazolembole bapota pendant kazolia miku elongo na bambua yo kanisa ki yo mtoza na sommet. Lelo Lazare fandi nesika ya nkembo yo za nesika ya tourment. Moyete bien aimé yoka ndeko yo kanisa yo gérera pema no tango nzamba o retirer pema. Alobi papa tinda Lazare azwata songe ya musapite. Soit côté musapi mai kozala rempli na musapi nyonso eko bando couler pe moi muke. C'est vrai que kozala suffisant mais eko couler. Mais alobi acha songe ya musapi. Songe ya musapi na ye na mai atangiselanga na lolemo po moto eleki makasi nazo ko supporter moto tourment oyote. Là où il y a le feu o esa éternel ezo silate. Alobi te. Papa Lazare ebisi papa Abraham ebisi homme riche eza impossible. A changé version à l'hôpital na boya tinda yekas akende ko yebisa bandeko nanga batikali na ndako tata nanga ate ya bango ke baza maître ya pema te baza ba simple gérant bozui eza ya bango me pema eza ya nzam pour que lobiso ba kufi ba ya sika onga na zate. Papa Abraham yebisi yeboy abi yaya ata muta kufa se kwa kebisa ba oyoka te po pandake to solana yo boy. Azana ba de la foi, azana ba pala nu ba jaro be ba papa tout bazana ba te isango malamu. Soki ayoki bango te, ata mutakufa se kwa koyoka ete. Bien aimé dans le Seigneur, yokanga. Lazare na se ya passe. Muta oyoke Lazare te. Lelo yo Lazare no azanani. Oyo lelo zo tikila ba miette. Ozo kanisa yo tikala éternellement. Na oshitao. Mukolo moko mutu mbongo ebele alobi mutema nanga sepela nazali na magasin oyo nazwi suba oyo ba récolte na ozwa place ochango ya defuna buka oyo nyonso pona zwa biloko na tia na butu nzamba yebisi essentiel oza kolo biloko oza kola pe matin nzamba zwi pe mané na butu wana biloko mutu wana etikali bien mais nzamba ko retirer pe mana après culte c'est possible. Soka zui décision mta longola azalate. Soyo kundinga tenga na okundo na nature vie. Liweza bongo. Muta otika la seko na seko azate. Na vie soit yo kundanga soit nga na okunda. Oza naturel. Et nzambe muta yebi nana okufa liboso. Mais moi mon problème eza oyeba que yaya oza poussière okufa. Okufa. Yaya okufa. Au moins nous avons okufa ngape na okufa poza poussière ngape na poussière pour na nyozo nyoko la baninga pour na nyozo na souci baninga te nyonso feza ka yo kaka baninga msute ozo zo bien mais ozo tisuka aussi ça posate yaya a ozo luka wana so combien o luka su mususu soko zui montant wana o luka su montant mususu combien de personnes ont une voiture o luka su voiture su ba poser aussi la tête mais pensez aussi aux autres. Pensez aussi aux autres. Quand il s'appelle baninga musus, partagez avec les autres. C'est ça l'église.
Pensez na bato baza faible. Quand la Bible dit vous qui êtes forts, soutenez bato baza faible. Et ça quand c'est de prendre courage. Non, des baza faible financièrement, tu peux l'aider. Des baza faible na mametale la masoza na pesaye. Des baza faible na kamusongolo salisaye. C'est alors nous avons yo za makasi, so suis makasi. Ça c'est des baza faible. Pour un jour au kufa. A tous union so kufi. Et ko témoigner ote. Tika na biso bandeko batika biloko belé na mukili oyo. Jour à jugement, nzamba otala biloko batikite. Après la mort, ce sont que nos œuvres ne témoignent biso. Au côté 100 parcelles et qu'on identifie après la mort le jour à jugement. Mais ce qu'on voit qui au salisa qui bat, au pambola qui bat, au sala qui au l'âme. Et Bible le dit après la mort, ce sont que nos œuvres ne kolanda biso. Ba otela yo na cimetière. Ba ekotia gerbe de fleurs. Ba repose en paix. C'est du mensonge. Et ça a souhait. Mais il y a un thème de si manza me pose reposer en paix. Il y a un mission église auto comme bon côté. Biso to souhaite à batu bon côté. Surtout to présenter s'il vous plaît to présenter ba condoléances. To lito lo ba mo pour na bino to lo ba que tes œuvres te témoignent. Misala na yo et témoigne yo. Je peux dire que ton âme repose en paix. Sur tamboula malamuté. Oko se reposer en paix jamais. Et quand la slogan, et quand la criba komelio, mais nzamba otala misala na yo. Pendant que ozana bomoy, ozo préparer liwa ndengeni. Na bondelo ya soko kanga misu s'il vous plaît. So kufi lelo kendo wapi. Ya yo kufa. Oza poussière ya oza poussière. Kotala ndengo lati wana oza poussière ya. Bilamba one ko wanga na yo. Bilamba one ko wanga na yo. Papa Michel tozote ya lobi to tika micro ba okunda biso. Ba okunda biso. Mamoni mosala nzamba kufi na période de Covid. Ba linge ba sachet bilamba église somba ki atalo. Ba lobi moyete. Ba pesi ba to Covid ba ateka likolo ya cercle ava ba kanga. Mosala nzamba ke bolumbu na ba sachet ba linga ye. Soki na yebaka mbe na bota mate na mokilio ya makambo. Soki na yebaka mbe na bota mate na mokilio ya makambo. Pendant le lembo zoyemba yozo sambelo zo bananzam papa na yebi na okufa mais sali sanga na kufa na volonté na yo na kufa yawe pe na kende lola po simaliwa esambiseleza liweza kaka gain pona ba Kristo batamboli malamu soki na tamboli mabe na muna kenga na koka batu baza pamba na okeli felo yo kelanga mawa pendant que le lembo ezobeta ozo sambela. Alléluia. Mokolo na kokufa mokolo na kowa bana nanga bakolela libota nange kolela baboti banga bakolela ngana kei oh mokolo na kokufa mokolo na kowa ana nanga bakolela baboti banga bakolela libota banga bakolela. Tala ndeko linga bana na yo otika bango otika bango ndaku na yo wana na biloko no linga yetika la etika mokolo na kokufa mokolo na kowa bana nanga bakolela papa kei nasina ke osoyoka kolela bana te tango sana bomo elinga mwana na lela te me mokolo kufi mwana zolela osoyoka te yambo ya kufa nanga ndeko nanga ya mosika tango bayoki maladi ekomi pene ya liwa bakoya mbango isikanga na zalio bakoya te po balingo bika bakoya te po balinge nga misusu bakoya po wela biloko babenga na mwasi bakoya wela biloko soki nga nawe baweli botuka baweli linoso bituka na mapa bakobenga na pe mwasi na we yaya ni mwasi na bana bwale mokolo na kokufa bakolela nga ndenge nini na motuka location batiki lopango bakekuna na esika ya moke ekoki na yo te basombaka lopango ya monene wi me bakokunda na lipasa moke. Haleluya.
quartier bakotia mandala la kwe Tant si sokufi ba ocha mobili ba umisio na mort ke kuna lokola misi ba umisio na mort pamba po balangwa lotoko na banjo nana linginga ke na lilita azata linginga kindananga onga mwasi na ona linga ko mbinga mobali na yo awala na lilita te etikali yo moko bazongi bakekolia na quartier bakotia mandala na kwe bako kongolo bongo ya pamba ya lobana nzamba sunga yo okita o se fase o mona na pamba yaya o mona na pamba liboso muninga bana linga ke na ngana lilita ate église linga ke na ngana lilita te ba osonga Hallelujah. Yokayete. Yaya likola mobali na yo loba ngai muta osima mobali na nga. Na okite mutu na se. Même comme ça ko kufa mbala ngwatika la jupe mwasi mususu. Pona mwasi na nga ngai muta ko meka na sale boy. Ya ko kufa pe tom su collègue de service. Parce qu'elle ko bala mwasi na yo. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Tala mwana chela ki motema na libota lelo atika bino. Tala mwana so chela ki motema balo chela ki motema lelo azana bomo ite. Nzoto eloko pamba. Panda lo yembo zwembo sanzam na ina tala bozwi na ngate. Ata na lesi nzoto na latisi yango oui même kolmoko epesa nga merci te. Nzoto nanga eyokisaka soni mukolo wana epolaka na ona lilita. Yemsanzambe yayo kufa yemsanzambe. Nakosala nini pona nzoto nanga nasala nyonso eloko te bakabelo elata bakostime elata ezopesa merci te oh nakosala nini pona nzoto sambe aloba na nzambe sunga ngai na mitala ona zate ona zolata te nakosala nini pona nzoto nanga nasili kosala pena lembi ndoto senge ngai masanga nzoto Amelisaki yo salaki na pusta wegenzoto na salelaki yo olukaki bilamba ya muntu ya zoto na latisaki yo lelo yo kina lilita zoto lelo yo kina lilita zoto Matiki ototo, azoto lamba, azoto, yakisi maiso, azoto lamba, azoto, yakisi maiso, napesi yo bako mingi, azoto, yakeina lilita, opesi mata meresite, amoso. Nasalelio opesi ngata meresite na manso nasalelio azoto nzamba sikitisa yo yaya okita otika lolendo yaya akopeso merci te atomi monisa loki bato akopeso merci te akopeso merci te nzoto Bana nzambe na kita pena nzambe na mona na pamba bafunde bayeba onga na za siliko sala pena lebi na pesa ki onyoso zoto nanga na siliko sala pena lebi zoto senga kinga imolato zoto na pesa ki si bougie tango erenyaki zoto yokaka na sima olingaki bilamba ya motu ya nzoto alatisaki yo merci so okufi okende wapi liwe pesa convocation ya kokende te après une semaine après 2 semaines te
dès qu'on recevoir convocation à liwa ozo kende mbala moko ate kutio wapi ozonga sunda kote ate kutio na nzela otika ki programme na ndako ozonga lisute ate kutio na nzela ya musala ozonga sunda kote esika kokutelo esika kozwayo ozoka ba sirene ezolela bandeko bazokende kotika bango na lilita osali nini ponza matiko na bomoi soki bakore ezoleka ezouta kawa yo sali ni potika na bomoi est-ce que otika la seko na seko non mama eme namoni oyaka ya kola pambola yaka yeme Église talangai na lingo comprendre okufa que le Seigneur bénisse ma maman présence na yo ya accompagner na mateya oyo na lingo comprendre okufa yaya bayembi bo okufa nga pasteur na bino na okufa na linga yaya o mingi muto ko okobetela tolo lelo akoza leader ya famille na bino loba kotika bino pe na pota ponzamba se décider na ina clôturer prière ou pesanga valer à baka cette sœur que vous voyez c'est la grande sœur propre ya sœur Marie Misam moko pesa pe bango lokumu na famille ata modèle a kolata elamba ya respect nzamba ko permettre de sœur Marie kufa pour la kisaba ko lata ndeno ko bomba nzoto balo yembo na esunga biso pe na balo église nzamba se desidaka nazana ngola balobi ayaki yemo na Jaguar na kotiti na hôpital mais abimité azaki yemoko ça peut arriver aussi dans ta vie quand on miso clôturer le sang s'il vous plaît attends na kati ya valer bakano otika nzambe te pour lola ndeza motuya mais on azana ngobona no posate lola na zuno libala te na tika nzambe te ata na supe bomengo na tika nzambe te na kita yaya tokufa succès te tokufa kombo te tokufa tokufa yaya soki batu bayebana bakufa bongo ngana yo yaya bongo yo oh tokufa kita yaya kita pena tika lolemo kita tika ko négliger bandeko tika omona batu pamba yaya tokufa osa poussière yaya merci tata merci kolo osepela ata on attend soto pusani ozong sarabiso toyeba ete toza baleki nzela ba pèlerin toza baleki nzela mokolo moto kotika mokili oyo soki tozangi lola tokende wapi soki torate lola torate lifelo te nzambe salisa papa nanga salisa mama salisa nga salisa mon frère et ma soeur toyeba ete tata tokufa liwezo mettre fin ya parcours na biso na sena moi enkolo soko sungi biso te sima liwa tozala wapi parce que liweza suka te après la mort il y a une autre vie ezozela biso na ngamu mususu soto tamboli malamu toke na vie éternelle soto tamboli mabe toke na feu éternel tolingi bomo ya seko yao tikande kwa zalo lendo pa zui akita tikande kwa mimona ga ya kokale kibande konyoso ya comprendre kaza poussière a considérer ba mususu nzambe batunde ba yeba oyaza même moni sate olobi il faut que notre bouche te loue tata sepela oya sosoli abanda vie ya komi kitisa
abanda vinkolo ya komona bandeko nyonso baza important et atambola na crainte pour que kolo lola epesamela ye na lobi lokola sentinelle yawe na gangi on fait quoi koyoka kolo azala sauver mais wa koyoka te makila na ye etanga malikolo na ye na komba Yesu Masiya Nazareth. Amen. Merci kolo pambola bino. Merci Kinto Silinzama pambola bino. Merci. Mikolo, solingi o s'abonner au betika Kilongo TV. Kilongo TV.